Maladie ya nini? Coronavirus. Tozotala soki ezali so ezali te me tozomona bato misusu ebandaka banda uta kala ota baloba konora bolowaka na soki bolowaka nango ya diari bana tomonaka yango bato babelaka meme ngai nabelaka yango nabelaka pene oyoka mena taf na diari me ntango naye kolandela bakisi boye namonanga c'est normal. Bon, c'est normal. Baya kolobao coronavirus ana mais on a kasa Congo ezati. Mais toi qui va toi kufi bien comme je disais au nombre 50. Na nombre ya 50 on va ozola combien oyo lo babui. Bato bana kufa na kolora Ebola. Bakufa combien? Quand fièvre ya pamba asai. Et là babilo qu'on a bisoté. Tala biso toyebi koloba. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toemba kipe to sambela ki makasi batu nyonso basali na nzambe. O brayebi musali na nzambe o aleli. Musali na nzambe on appelle lisusu asani. Aleli. Ba mama o persona bona na kati ya ekuke. Aleli. Tolobani. Ye nzambe. Eloko wana epona biso te eza epona biso te tala biso ndenge topriaka toleki ebele na kati ya Kongo donc eloko wana nakoki koprie yango mpo bakoki kolobake oloma mwana wana azalaka ke o mwana moko bayebi kosambela te ono di priere oyembu me mpo na ngai soki ezali eloko oyo eye mpona biso na kati ya Congo nasengi na bolimbisi epai ya nzambe foto milimbisa nanu toujours na masumu nzambe alimbisa masumu na biso nanu tout d'abord merci alimbisa biso na masumu bandaka miziki na age nini. Oui, voilà. Bon yango moi nakoma koboya nanga koye. Mais pour la bolingo ya Congo, attends mon Dieu, mon merci pour moi. Merci. Eu samanto yamawe. Nzambe mawa. Vraiment mingi. Na sengi na Congo, ayokela biso mawe. Osan kombo ya poto babengaka mingi. Je vais gérer, je vais enfin porter la paix. Nyokela biso peuple congolais ngawe. Merci nzambe oyokela biso lenge oyokela kamoibi. Oh, merci nzambe oyokela biso ma.